Bonjour la famille, bon déjeuner dès ce matin. Bonjour. Mon copati, mon copoya café, mon copa vin blanc, vin rouge, donc costa ninga mukete. Voilà, ningana, melama ya pio ebele. Bon ningana. Voilà. Donc, bon déjeuner, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise Boboto Bondeko Nakatia Mabota Nabino. Shalom, shalom, shalom. Naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom bisika bizubino. Pesimino bambote parce que j'espère que bolanda. Vous partagez mes émissions et zapona binoté. Et donc, bon déjeuner. Oyo Mikolo yo ekozala vraiment pona maman Anne Dikini na kati ya Suède des veuve Didier voilà toye na solo la elisusu na choqué ayebake na yebi me ya yebi ngate. Voilà, bande konanga kande toyaka na bon déjeuner toyaka kolamsa conscience balobi likambo moninga et kolamsa conscience. En tout cas, soko kolamsa conscience et ozala bien, otambola na vérité, otambola na boanya, otambola na sagesse, nde place okozwa lobiko. Mais soko otambola na lokuta, surtout na motema mabe, surtout na ko détruire via moto ozwa elo mote. Ngai na yaka ko détruire via mutu te oya ko ndima nga ndiminga pana miyebi mais na ye koloba na bino vérité oyo tango so elingaka ko bima te mais soki bimi parce que yaza na idée nezaka ya ko détruire ba vie ya baninga et puis aza na ba idée oyo ezaki na mutu na ye oyo azobimisa ya lokuta oyo nga na yebi te. Bon ngai pe na landaka ete vraiment, ils ont l'habitude de faire des émissions. Aïe bien parce que dans les émissions, nous avons une sagesse. Nous avons une émission, nous avons déjà coupé sa CV à l'okuta. Bolimbisanga natala ate. Mais ceux qui moutoyé, azo pesi CV à solo et convaincre ngai tanga beta masolo nae azo beta pe ya azo pesa pe CV nae. Nde epesaka vraiment courage na landa mutu wana na biki a mutu yo quand même azo pesa CV na e boye mais oya yaka mi bombi na santé mi kangami aganga ka Yesu lokuta bazo bomba manasima Yesu biso bato na totala bango te mais bino kande boye langa la danoise tala likambo boye to pe no sala be mission nga lokwa bozaka banzinzi ebele baza banzinzi bakendaka likola ya bakaka ebele na réseaux sociaux boya bazaka banzinzi bona bazo kende likola bakaka kotelema tango boya boza okoma nde place nazoba namoni vraiment l'air ngo ekoki donc Didier paix à son âme mais tango ekokaki baye na mokili ke alekaka na nzela ya youtubeuse wana eza kitoko te ngala danoise tango na kufeli papa bana nanga na sala 2 semaines na sala émission te na tiango na Facebook na tiango partout esika putu ya mwasi azwa photo na photo ya mobali ya papa bana nanga ya mwasi azanango asipe exposer yango eza problème te eza papa bana nanga pe ya son âme eza na Facebook eza peso bokepe bobeti na Facebook bo mwande pe ba okunda ye ndenge pe tout eza na Facebook na ya pe na loba ebele pe bokomela ngai pe a son âme boye bokoma pourquoi na ya ko boko pesa bino nini mususu mais soki na ye na yebisi bino ke naza boye naza na bana boye naza na mobali na ndako boboyi bolobi te oza na mobali te nga pe na ko s'associer na bino po nga lingi bozala à l'aise na komi na nga pe na wifi parce que nga na ye na yebisi bino histoire na nga vrai ke nga nazaki na uti na foyer na nga mususu esimbi te mobali na nga uti pe epa mwasi na pe ekufa pe azalaka te
Biloko boyebi te combien de fois na négocier kakutu akende ta azwa bana. Boyebi te makamni nga na salaka parce que nga na mama bana. Place voyage nyos to voyage nae mbongo nanga fona somba ba cadeau parce que nayebi ke bana nanga bazape bandeko na bango. Ozo comprendre. Nga ku ngai moko pe na yako betela bino ni solo ake mwana nga liboso azwi alongwe na mboka zalaka avioti na mboka papa na bango zalaki aketala baleki nae. Na bomo ekuta papa na bango akenda te. Azwa chance wana te mais après liwane ngai fatu na nga mama akei balali na 5 étoiles azwi baleki na nyonso ba chambre na 5 étoiles do ba sepele au sakarate. Donc ngai na ya pona motema mabete mais boyoka banzinzi wana obenga banzinzi foko tambo na vérité ngai osala nga motema pasi te so na olobaka vérité ezaka vérité ofinga nga ofingi na yo nga na ofinga te wenga na za show asala boye pui poa nyanya ozo makambo ezate bandeko butu na moi na oyebisa bino Didier abanda obima na baf congolaise te et puis l'air nga na yebaka Didier nazali na mukanda te nazalaki na mukanda te donc na banda okende pe na Suède te ya bandeko ya ezaki pete chaque semaine obo te bino moko boyebi ba pays scandinave batu bazala te. Donc, musique, et ça même une année. Et ça même 3 mois, 4 mois, fête ezate. So ki batu mususu, ya bikolo. Loko ya mikoti saka mingi na bikolo. So po moni ye, atuko kolo bakaka, mwana mobali oyo, aza Ghanéen. Jamais kuto kolo baki mwana mobali oyo, aza Congolais. Oko pisa ye, oko tika la kuto ko pesa ete. Botela ka deja mutu, tozo klasser lem sou Ghanéen. Ale la danoise azuye, ayaya. Boye ba niveau nga na utate bilo boye ba niveau nga na utate yaya botu na bien boke na cité Salongo na Lemba na 62 bejito te kanda kote batu baza boke tuna ba boke ne kotuna na Masina Petro Congo na baba Ikunda numéro 31 kunda nde toteka botuna na babala wana boyebisa bino nani azaka liboso na bino bo comprendre bokei pe na 17e étage na Sozacom boke kuta kombo na ngeza wana na parmi na palmarès ba locataire ou ba kota kuna so ba archive eza bokuta kombo na nga biso to abatu te to ko sutukila poto outi na mboka moko boye soki ya ndenge ni to kotana wana ezaki mo introduction na nga moko mwana mwasi wa mwana mobali wana bozo mona Didier wana abandeki koya na Danemark ezaki pe ba mbale bele te mais ba période ebele bado ya na Danemark abando senga ngai faveur wana yango bande ko nanga soko aider mutu do osali mabe donc ndenge na edaka ye to yebaka mwana mwasi odiki na te musu pete mwana ta musu pe ye na poto te ye moka yebi aneni na ya na poto nga na yebi te na wewe yebisa bino aneni na yebi te et puis azalaka musika na biso bato ba opeso ba information ba okosa yo diki na bien na yebi te so pe mutapeso information na yo osala te mama bato to pesi bango ba mbote kuna moi c'est bato soki ya papa Bonard soki ndeni na yebi te po ba yebinga na bato ba yebinga ozo comprendre yo penza ndengo za wana mama na bino pete mutabengisa bino na poto mama bino koka obengisa bino na poto te noko na bino ndekwa mama na bino yaya mama na bino noko José to pesika kombo parce que yonde muto oyeba makamna oloba noko José one na suki kawana noko José one siko azofana na Stockholm
aye ko conseiller bino ndenge bozo finga mama na bino. Osali la biso eloko te yokutu okimaka okisaki ndumba na ngola obimi oye na Stockholm oye ko bala mundelo osali la biso eloko te bozo finga mama na bino noko one oyo azalo kwa papa na bino kuna na mboka wana oyebite ke yo ndenge ozaso na bina kenda Stockholm na funda yo ke ozali mwana ya noko onete na memo likolo dikina ba obotolo mukanda. Parce que bon test makila ba mona ke bokosaki baloba kango toujours na pays Scandinavie soki mutu bokangi na lokuta ke ba mutu wana zani de côté boye koloba quelque soit bane ya mukanda ba obotolo mukanda oye bien okozonga kisasa yo na makambo ozo sala DJ ozo salir mémoire ya muwe mémoire ya papa ya mwana na yo zana ye soki lelo bazo mono penda dikina ba moni yo batu ba moni yo ke dikina azana mo eloko azana boy pona Didier mais telo ndimi kombo na ye ba salir yango babanda kokoma dikina Didier Lingwele Didier abimana na la danoise ndeko mwasi. Comment koza na motema mabe ya mobali akende ko bala yo olati na ba robe ya lati so robe pembe mobali yo bozane siko poni olati robe pembe ti poni ozola ka ba photo oyo ya parce que na pesa que devoir la ba photo mais la sa ba photo za pe na DJ pembe ba tu pe ba mona DJ ngoti pona ba juger ngo pe na bien ki ex mobali ya boye la dana sa kozwa ye DJ za lokola ganaye na zo finga te. Et puis ba michaka na yepe kaka lokola ba étranger atikala ko bimana ba congolais te to yebi na mwasi moko congolais te mais tande ngozo se préférer okosa vraiment na mowe na oyebi ke ozo kamisanga makasi okamisinga makasi noko one avandi si bino pona bino bo pesa mama bino respect bo finga ye bo sengi ye azongisa yo moni lokoza na mbongo lokolo ozo vuama na mbongo oya Didier ya mowei atambola kana lokola na sima mukongo akanga yo kachi biloko lia ke kitaka te komaka kokauka ale ofingi noko noko alobi mama bana wana lobanga ite tela noko no yo moko ndenga oloka yo tela niveau noko na olingo komisa ye youtuber pona ngai na boyi ke batu ba intervenir pona respect ya ba parents na nga ya batu na nga oyo ba yambanga na Scandinavie wona eza vie eza famille na latala danoise pambate na kolinga te batu ya Scandinavie ba ya kosambwa na réseaux sociaux yango na boyi kolekisa noko na boyi kolekisa bandeko ya Didier ba Yannick ba Sylvie ozomona ba kombo yo yebi ba kombo na otanga bino bato bolanda masolo boyebi bango te boyebi ba kombo te boyebi loko te yo kaka kesili okocha commentaire yani basengi commentaire basengi banda ko tambola ngana osenga bino na makambo yo kaleka soko konzi mondibi mais ye moko dikina aoyeba ke mama la danoise esili nyoso obimisa eza vérité. Na boy ko silisa koma noko na pesi kaka José One yo moko silisa mama na yo mama wal yo moko silisa oye na suka mama wal mama na bino moko akanga na age wana azalaki nango mobala mundela tikiye fala tikala na ya vanda na yena na Stockholm mais amonia ko vanda na bino pembeni te na bande na ya na ona bande ko no moko ya no moko kumisa so ileki nao ya pasteur na bino so bokandi ko finga mama bokandi ko finga na noko azo solo na azo lela abi mwasi na biso mutetela tala makambo mwana kaka boye tiale kaka na télévision to kamwaka ndepe batu bakoti pe bazo yoka ye mwana mabe impoli ya kosakana te impoli o babenye impoli na biya noko na moni yango penza munoko makasi ozotia eza na valeur te ngana opeso suko matière oyo ya ko développer kana poko na tongo na ena peso matière o fondé siko likabwana na bima apena noko fondé noko za na Stockholm
Oye penzo zoba noko nazozongisela mbongo ya nini otiki obengiselaki biso na poto. Yo mutu asali effort akangi motema ali a déclaré bino mais impolitesse. Maman na yo moko avant de sou na Suède te. Aussi bomona maman boti bana na e akimi a préféré que ndazala ye moko. Bino nyoso tu boyina mama bino. Et puis maman na bino kuta yena matanga yaya na yo propre kufeli mobile. Yo mona te bokufela kami bali na famille na bino. Au lieu que luka délivrance elanda bana na yo te. E boma pe eloko ne boma kabino e boma pe mobile na kati ndako te po azo bela déjà. Abela ka déjà mobile na yo. Mais mama bino yana matanga yana o lokola mupaya avandika boy. Au contraire fallait za la pembeni yo moko kina matanga wana oseli tala maquillage. Olobi ai to zui to lie ngolo na biso. Bolia ka ba mibali na bino exprès. Ato si to lie akanisa isoka kimi na pendi soir a osambela butu na moi to kozwa ete to kangi. Ozui biloko nyonso ya valeur babuka lupangu tout o ya na yo biloko na e o kangi yango na kati ya valise na yo kimi na ngobombi ona ndako na yo zela nzamba ko mona yo biloko kinaka soki ndeko na kufini mobali okekanga biloko mbangu ya pesa buka lupangu ya pesa boy tango bafungoli chambre akuche loko te même na ba montre ya cher na ndeko mobali no nyonso kangi okimi na ngona Stockholm po lobilo boteka botonda mbongo te yango bouta wapi na bani ngana ko shite pona lelo na ye na tongo na lelo no dossier noko na yo kaka oya zoyo oyo na Stockholm ba bikaza papa na yo oyo pasala tout mama bino pa ya mama bino a déclaré bino te mais noko na bino mta déclaré bino déjà boyepe bien mais noko wana impolitesse. Noko lobaki beta na nuleki na beta mutu kota na déclarer ki bana na olie ba ya ko vanda na nganda ko moko tangu yo moko ko ya koto la benisi ba mo vanda na bana na yo mais noko wana zoloba ozongisele mbongo atike bongo ngamu to libanda o respecter ngande ozwi mbongo ya de compte final ya mobile na yo ozwi mbongo ba futa kiye pona maladi balobi ba déclarer kango ke ezoka na musala yaya mobali no heureusement atimbela ka bengisa ka bandeko ne tanga beli maladi alobi bandeko na ngaba ya kosunganga mobali azo beba na kati ndako soka ke hôpital bazongisi balobi esili ifaza na ndako ou bien bake ochai soko moni mointe bake ngo chai place bachaka bato bazela ba dernier jour. Mama na bino na noko na bino batikala tilelo bayebi maladi mobali no akufela te. Oyebisa pe bango te ke no na belisa ka mobali. Bino bato bozolo bake ayebisi bino ke ayaka te. Abadi ko shitela ngana ke ko tala mobali na ye abimaka te pona yeba ke wana mbandanda ye. Bo mona te kaza mayele te. Dabo ngam tu nazana ndaku nanga. Mobali na ngai ayebisa ngaka mbanda na ngai mbanda to boti na mobali yango te. Et l'autre côté, tous ça na relation mon côté. Et donc, et l'autre côté, ce que tu coûtes, mobali nanga, elle singa ke mbanda na mama bana nanga so côté langa, na ronzima parce que ba botane bana me azobela. Moi ya bimali bande zate. Mais oyo mbambanda, ba chéri. Parce que là na yebi mobali na ye, ngana zaki na 24 ans. Na komi na 23 ans, ane oyo ko landa nene ko yeba mobali ne. Na ba feti kandene azalaki DJ to solo li kande ba solo la ka ebe serre oza bo ye koto yo OK ande nini oza mwana zone ni to beti mbamo a retrouver nga ke ex copain nga ite mo zaki copain le loza mobile nga ke ba yebani bien mi bo mona te niveau na te ngana mutu a yebani penza. Et puis na bazana basi bandeko yongo atakutu kotulango et puis uti no koya osali kasoki simonga na yaka na août allez tant na yeko le 1er janvier oye kolanda na koksi 24 ans ndela ba côté wana na yeko yeba ye atakutu oyebi mboka mote okomika boke kolika mutu wana pona bongo bieni mutu azaki molili ndengwana
Et puis azakika donc na yeso bokoye bete kutu congolais ghanéen oza pe na miso ya kopona mibali te oza na miso te ndeko nanga sokola miso kasi lakisa elongi ya mwana no ya liboso bato bamona eti bamona yaza lokwa bapakola goudron lakisa eti lakisa yaya bamona ndenge aza lokwa goudron lakisa yaya oh yo koloba ke na bimaki te oh mais donc na leki yo bangi ngai omudi ki mbanda ona zoya danser alo bomba mina kacha shamba ngana ko bima no yo ko benga na yo bima na ndaku na ngai oyo ko sala ni na ndaku na nga poni obima kati polo bandeko abima kata bandeko yoka soni tela kimote mangabe ba kongole bazana nango oboti mona kizengi ozoka esoni mobali aza maladi ozoka soni oza veuve ozoka soni ngana soni aza veuve na kondima na za veuve ndenge nazaka na mobali na nga boye un jour soit na okoma veuve ou bien ya okoma veuve tokokufa toza awa na réseaux sociaux ngana obima te tina okoma koko no obima liso réseaux sociaux lelo te ti loba YouTube ekangami soki ekangami te naza awa tina okoma koko naza kaka na opesa pe makamba bakoko ndenge omoni mama kalanga te tina aja mama kalanga mama asikalanga to pe obambote bele tina grâce na aja mama na okoma neti mama kalanga no zalaka na réseaux sociaux no kende te na lela mo fort na lela wifi makasi no zalaka na réseaux sociaux ale ngasi ko na yeli yo donc pimboti omona ke de mutu ayo obanga olenga okoti na kati ya chambre okangami na toilette ezaki côté bozo koke suba te donc yo mo pendo lobi na bato parce que bato balandaka o ba fan na o ba zoba ba nzinzi parce que so bazali ba fan ba mi tout ba o raisonner ba bi o mais moi soyo elle dans nos abangi saka comment mbanda yeli na ndaku ndenge yo moko che okimi dikina banda tongoti banda bututi jamais ngana koza mbanda nao pona ba jara mibalo yo pona ka wana ba mwindu wana donc kilendiko na oke no zona ngola kuna toyebi kunenga zata kilendiko pona bela ka pe deja kuma muta maladi yo moyaka na mukili ofaka na bato belisa ka bato asido eza na kati ya nzoto pesa mibali ya bato un jour okomona bandoki basi bandoki dona yena ndaku no olobi okimaki 1-0 na kimisio na kati ya ndaku no bi compte à l'étranger compte double na yena ndaku no na betio debi okimi deuxième jour fois après na yesu na ndaku na oyaka siko pona nini kochela nga nini nini nguba na chips na liaka ngo peko na koka na liaka ngo me na kufaka te so na oyeba ke wana mbanda falo ocha poison ti pona ochaka te pona okimaka te mbala wana otieko ozongi kota cuisine kuna wona ezande caractéristique ya basi ya batetela eza coutume eza kabongo obande ko salela coutume na bino koloba te bande ko kima bapaya parce que non d'abord soni outi ko bala ozape concert ngam na obomisa mwana mobali oyo obali kaka boye pour mwana mobali batu un mois après ba détecter maladie ya mabe ti na nde bovandi ne 3 ans à peu près 4e année akufi abeli esengo libala ozaki nango ata mukete donc mwana na kuto bota kaka par chance au moins to ko bota su mwana musute mobali no tanga kufi atika mwana no na 4 ans poni obota bana mwana musute akomaki déjà déclassé bilo nyoso ya CLMB parce que maladie bakisi makasi koloba kuto ekomaki vraiment na pema oza penza ndoki ngaki ndoki no na yebi yango bien yo na bando landa ba émission note yo tangu yo bandi YouTube na chité na oya lisuba dossier ezebele to ya na ko décorer pe dossier bana très bien yango moko tangu yo bandi YouTube pona nyono yaka ko benga ngai
ke na aider yo na banda ko boaka yo pona quand même tala kaka chaîne bino batu bosala kala bino ozo pesa ngako ba kombo ya makasi ngabi ete nga zala normal na zala na ngai lolendo te na izo expliquer yo ba fan na nga nyoso ba yebi den ba msuba ba kenda pa na opona nga mnanda obwaka yo bongo muto yo oyebi kazambanda bande ko na nga banzinzi bino batu o nyoso azo njimele na obengo njinji. Est-ce que ekoza la pena bongo boye sanga? Et puis ozo benga ngo kote la ngai ke tela kutu ba kere sensé kuda kere sensé ba na wa mataku ba sale liyo boye ba sale liyo nini tela keba mwana mosi o Raissa alingia achaba audio achelo ba audio oseka ki pardon la danoisi keba est-ce que osa sûr azanango na bité azana ngote acha soka zana nga senga na pardon na senga mtu pardon te atia ti lelo ba audio pardon mona nate nga mo na registra ki conversation na bande bandeli ti na suka nanya benga nga pono yebisanga ke Raissa azana ba audio Raissa mo peto ayebi yango bien kwa tu benga pona to tuna na tuna azwi ba audio na wapi akima na ntango yo na kati ngai na mama Esther ke mama Esther mutu azwaki ba audio pa na ngai apesi Raissa na bengi mama Esther mbala moko tango yo ko yebisanga ke mama Esther tina abonné ozo ibenga ozo tonga bango yo nga na sina benga yo na tonga mutu ou bien youtubers ou bien nani yo penza nga na zwi téléphone nga na bengi yo na tikala jamais ko sala ngo pona yebo zandoki otambola na mpoka na ko solo na mande solo ko na osono na umela te na kati na bitango so ata na mpoka tango so ba sokola ete soki ba sokoli yote pona bosambelaka gloire à Dieu mais soki famille mobali a sokoli yote parce que oza motema mabe obomi ndeko na bango oza na poka yo ba sokola yote et puis ba kinela yo cimetière à Didier ba kendaka kutu te bandaka mko bakundaka ba kinela yo ba yaniki ba solisa kote ba lobisa kote mwana na yo batalaka yete et puis ozui mwana okima ka stoko 15 ans mobimba okimi oza zoba ngaso nazaki yo na ngena ya réseaux sociaux ta yo katika après 15 ans olongwe côté na Alvesta place bosombaka ndaku osundoli malme okekuna o ale o Didia kanga yo kachi na kingo kondi o fiotuki batu ba obosa na yo alo yo che kombo dikina ale ba oyeba tekeza ana omona o changer identité te ngaso na bimaki na ina ondima na oboyani mais ce eloko na bimine te jamais je peux accepter ça ngana bimina mibali ebele ebele so na bina bandotangawa ata 50 casier mais jamais oya yo na bimaneta ngana ko kabula no mobali te et puis so ba mobali aponaki ngai aponaki o me wapi yesu ko mobali oya aponaki yo fallait bozala ti leloti aponaki yo siko wapi ye omoni ndenga sala oboy avant kufe onio kwami ti akomi soki na combien de kilos 26 kilos o memaka eboye akoka soko tambola te oko sokoli yo mto za mwana muke bande ko 15 ans passé bocha 15 ans passé kutu 19 ans passé parce que abima 15 ans tanga memi mwana na 4 ans bakimi aye ko zonga a mwana comme na 19 ans 15 ans passés, le long mois on a commis 23 ans, plus 5 ans au Vanda. Ce qui combien de mois passés, 20 ans, ce qui combien passé. Yo banan yo. Bambou le belé wana. Vous avez moi na moukie. Mais tala malédiction de l'anda ki yo. O me makamutu, o changer ba kushi, o leisa, o salaboye, solo nyoso ba kisi, ya ba nie e kanga mona nzoto. Tindo mozano yango kimaki poso ko bibi na Stockholm o bibi na Malmö bando kaka solo o kimi yango ya kamunene ta so nga nazaki ngai yo na opeso conseil na ngena ya réseaux sociaux te na nga na vanda na nga na melami na nga histoire esila kate histoire échange kate oh et on changer nene ba changer histoire te tu ko effacer yango pete ndeko nanga
basukula yo pete bakanela ko tilelo ba Yannick balobaka ba kombo na otangelo yebi Yannick bien na mwasi ne Sylvie na pie bango ba gros bisous na kacha malme o baniba mobali kitoko mobali mpinga bande kwa Yannick pesi bango ba bisous boza na kimia DJ yemo soka vanda ki na yena basi na yebe étranger ba nigérien bande ko na mibali soko zwi mwasi ekolo mususu azana ye bien ya vanda kokende tokende ko mipesa kaka ngai kaka congolaise soko kutani na dikina ana esili o baby vina yo e baby ni tala ndenga boma mbali wana ale aboto azuba mbongo tu akangi bana propre DJ so bazaki si place na Stockholm mbembongo na bokabolaka sepela lokwa bayaka koto le baye koto yo bazo retrouver bango te. Et puis yo yebi ke baza a o ils appellent le numéro de téléphone bon je suis sûr parce que bana wana nam ta benga ka bango ke papa bango akufi. Cela veut dire que ba famille ya papa na bango baza Yannick azali na numéro a bengi bango ba ya pourquoi contacter Yannick teke a ba mbongo bana yango yo mbongo ngo to kabola bino pe famille bozwa ngape na zwa par na ngai non ngamona nyoka na mobali ngamona nyoka na mobali siko esengoni ozanga na okanga masuba osuba kate okanga kokende toilette oshia kate okanga parce que soit les colonnes c'est okufa lisute mitala mikumba ozanango abon attendez à salut oncle José au nez ochikala wolo mama wa ochikala wolo tala mama zole na kati ya Belgique ko banga te mama tango na oya no ya opeso mboti wana mama abiso mwana mabe poli banda mukile banda ndoki ya mwasi na tiki yo oyoki ne na opesa mama no mboti oncle José one ochikala wolo mama wa ochikala wolo ambushile dikabuda kona ambushile dikabuda kona na tiki bino mwasa motete la yeyo nani ya balinga kaka mwasi ya wifi tala santé tala nenga buwa kamina kachanda kuna ena wifi nga mwasa wifi ya tala mwasa wifi ba fleur kitoko naturel mwasi ya wifi ya babala kaka wifi leleo wifi azaka na cimetière eteo wifi ata kufi yo azaka na cimetière eteo. Voilà maman vidéo na binoté vous partagez votre team de là mama wal no team de lo usenga kengo no team de lo na oncle José Oné no team ya bino vidéo potika malam de lobby na royal sus na pesio déjà ba piste yosko yo développer pose à maïle été jamais ozo sujet na moko développer yozo akaso baninga basali oke oyoki oyeko développer so ba peso penza sujet ko développer okokate oza pose maele te oza no maele te tala François Lobaka banda mokile banda di petre ndo di petre